Bonjour, bonjour, mbote mbote, mes bien-aimés dans les seigneurs, mes frères et sœurs, na pesi biso mbote na kombo na Yesu. Bandeko na ngai na ye na message moko po na mboka na biso lisusu lelo. Na ye na message mibale moko po na mboka na biso. Oyo etali penza biso nyonso na mokonzi na biso na Félix makambo ya accord de paix. Donc nazo pesa bino révélation, nazo pesa bino makambo evandi na kati, oyo bombani na kati nango, pe oyo kosala masima nango soki mokonzi na biso asali yango. Donc na meme message opo na biso nyonso pezo concerné bana Congo pe mokonzi na biso ayoka message o bandeko na ngai vraiment nazane likia vraiment que mutu moko ko komisela ye message ayoka ngo za très important. Pe na ye na message moko po na makambo etali bilamba ya nzoto nzamba psenga révélation moko tellement makasi po na pesa na partager yango toujours ndenge na partager ka ba message on nzamba pesaka et lokola makambo ya mama Blanche ebimaki na lobaki ke message oyo nzamba pesa yango pamba te po sunga bandeko ya ndeko na biso ya sœur na biso Blanche atika biso esunga bango pe en tout cas pasteur Marcelo na ndimite ke na ko apprendre makambo na olobalelo makambo na zolo basiko na ndimite ke na ko apprendre yekuta ko apprendre na makambo ebele sur makambo bilamba makambo biloko nzoto ona ina lo basiko yo eza révélation moko vraiment choc eza très important pour kaka bandeko mama Blanche bayoka makambo te me biso nyonso nzamba lobeli biso nyonso makambo bilamba makambo biloko nyonso tu ya banzoto na biso biloko ezo appartenir na biso to ka makambo basala kanango to yoka place ekendaka. Donc ezali vraiment très important. Donc na koti na ba message na nga mena ko bosa na te na ko pesa bandeko na nga nyonso tozaka ensemble ba mama na nga nyonso na ba frère nyonso oyo ba soutenaka ngai ko accompagner nga ko sa msalo na lobaka toujours nzambe na nga mona bino apambola bino esika nyonso tu message ekuti bino esika nyonso tu tozali vraiment nzambe apambola bino mona bino apesa bino oyo motema na bino eza nango posa pe tika ete molimo santo accompagner biso na message ne bandeliti na suka tozala couvert na makila na Yesu. Amen. Donc na koti na message bandeko nanga bana Congo na ye na message oyo mais nazo lakisa biso message moko nazo lakisa biso message moko na yebi ke bana nzambe boko bandeko bolandaka ngai peuple ya nzambo balandaka ngai peuple Congo bolandaka nga boyebi sûrement message wana na yaki nango na ko rappeler bino nazo lakisa biso message nazo loba ebongo na kota na loba. Donc na rappeler biso message wana bandeko j'espère que bozoe ba message na pesa pona mboka na pesa rango na mokonzi na biso non rappeler biso yango besoin ba sous message mes frères et sœurs. Non pardon oh ça pour mon bien voilà message mes frères et sœurs. Na so ba te so toujours se rappeler na message oyo na latara liputa na mutu ataki libaya na liputa na pesa message oyo ça fait 4 ans mes frères et sœurs na pesa yango ça fait 4 ans message oyo titre message wana ezaka message pour la RDC so totalika awa na ba vidéo na biso to mona message oyo na ta liputa na pesa ka message pour na mboka makamni na lobaka na message oyo bandeko na bimisi message oyo po makambo na ngina loba makambo ezo sala masiko oyo eza na rapport na message oyo sinon na obimisa ngote awa na message oyo so bandeko bozo se rappeler très bien na yaki ko yebisa biso que nzamba révéler ngai likambo moko na ndoto nzamba zo lakisa ngai na moni bat bafandi ebele bazo teka ba sapato bat bazali ko teka ba sapato ebele batanda ba oteka ba sapato kaka ba sapato ebele. Alors tant bazo teka ba sapato wana
ngai nazo comprendre loko esama te na monde bateka basapato. Alors molimo ameminga fungoli nga miso abi na ngai bato yo bazoteka basapato mais tala moto yo azosala ke bateka basapato wana. Donc neti commanditaire nango neti mukolo basapato wana. Donc neti à partir na ye nde basapato wana etekam. Donc soki neti ya lobi na bato wana botika koteka basapato baotika pe. Donc ye nde aza mokonzi na sima ya acte wana ezosala. Mbala moko natala boye moto atelemaki na sima. Donc na miso nanga za komona te fale molimo mosantu afungolanga miso. Nde na ye komona na monaka président na biso Félix atelemi na sima bato wana. Donc azalaki neti alingai ba mona ete bato bazali koteka nde bazali komona. Donc faut na miso po mona pour comprendre, c'est profond. Eza message moko elobaki mingi. Alors le quoi molimo ba nanga na pesa message wana na yaki na pesi message wana po na ngai na espéra ki na bino mokonzi na biso ayoki message oyo akosala quelque chose na message wana. Mais lelo le quoi nzamba za nzambe le quoi soka lobi makambo soki to yoki te ndenge Job 14 lobeli biso l'homme n'y point pas garde. Soki nzambe a révélé biso nzambe abia yaka koyebisa biso makambo kaka na ndoto mais mutu ayokaka na ete mutu bato ebele basala na bango attention te na makambo nzambe azoloba na bandoto. Et pourtant bandeko makambo na biso nyonso esalamaka na bandoto. Avant likambo koma physique ebandaka na molimo. Avant makambo esalama ebandaka nanu na molili na molimo na monde secrète. Alors nzambe yango ayaka ko révéler, ko dévoiler makambo ezosalama na molimo. Alors nayaki na pesi message wana na sosolaki yango mais vraiment nazaki un peu perdu nazomona nde nini te pona nini je ne comprenais pas. Lokwa nzambe alakisa en partie nga na bondelaki na pesi message oyo nayebi ke mokonzi akosala attention na message oyo. Mais lelo mes frères et sœurs, ceux qui vont comprendre le souka message oté eza makambo tozo vivre lelo. Makambo oyo ezo salama lelo oyo président na biso Félix azo kendo signer accord. Azo kendo signer accord soi-disant na États-Unis na Rwanda accord de paix. Makambo na zolo basiko yango nzamba lakisaki nga po ete asala te. Yango nzamba révéla ki po ete ye azonga sima a annuler makambo na salango te po nzamba monaka nyonso. Ça fait 4 ans mes frères et sœurs, 4 ans. Lelo nde tozolo baboye prophétie o ezokende na ko s'accomplir. Makambo nzamba lobela kinga yango wana mokonzi na biso azolinga kende ko sala. Azolinga ko kende ko signer accord de paix. En fait, en réalité, makambo nzamba lobaki na ye yango eza accord de paix te. Yango molimo atelemisinga na ye ko pesa mokonzi na biso l'ainsi dit l'Éternel. Et loko alinga kende ko sala. Azo salango dans quelques jours awa. Le lot aux hommes. Je pense dans 2-3 jours, dans 48 heures ou dans 3 jours. Donc, nazaki vraiment n'attente, mais le col à mon limo a tungi singaï tellement, nazo obligé na télémandé na zabo, so na silisika message na oké musala. Il fallait na kope sa mokonzi na biso. Donc, ndenge ngai na bangaka tellement makambo nzambe, sora lobi na boye vanda na maboko na nga ke ngande na lobaki te. Na sali tout na bil faux na pesa message na pesa mokonzi ayoka lokwa molimo atindinga na ebika oyoka ngo ye mo muta oye ayebi ndeni na ayokisa yango. Donc makambo ya lingi ko sala yango yo nzamba lakisaka nga ya 4 ans. Yango nzamba lobela ki ya 4 ans passés. Donc asala yango te a annuler makambo wana. Po nzamba lingi yango te. Po yango alakisaki ngai yango insisté siko pona yebisa mokonzi na biso a signé accord wana te ezali koteka mboka. Ezali koteka avenir ya mboka. Donc ba sapatu wana o nyonso na mona ke ezali bato. Ça représente la nation, ça représente le peuple. Donc ndenge lingi ko sala wana alingi nde ateka avenir ya bato.
ya biso ya bana na biso ya bakoko na biso. Donc makambo elingi esalama wana eza makambo moko grave soki totali yango physiquement. Donc par ya président na biso oyo nga nakoki koyebisa ye ezali ke atika makambo wana annulé yango. Bandeko nayaki koloba boye mpo na constitution. Nalobaki boye nzambe alobi na ngai yebisa ye basimba constitution. Ta makambo evandi na sima nzambe atalisi nga makambo nayaki nalobi. Tango nalobi après basalela yanga ba video. Basalela nga parti ya mokonzi na biso balobaki nyonso balingi baloba. O prophétesse ya soki Kabila, soki Katumbi balobaki na nyonso balingi baloba. Menga na sekaki na sekaka po na sekaka nangaka. Soki na sali na pesi message na oki ba réaction na sekaka poni na sekaka po na yebi ke nzambe mutayibisinga. Na yebi ke makambo na lobi soki bato na lobeli basali nango attention te e komela bango. Makambo ne ko salama. Na sekaki na bitoti kaka nzambe asala lokola ye mutalobi a osala. Et voilà, tomoni makambo salamaki kaka tanga bandi makambo ya constitution. Eza ndenge mona makambo na ekoloba lelo. Mokonzi na biso a annulé makambo wana ye aza obligé osala ngo te. Po nzamba yebi na ye nyonso. Aza obligé ta osala ngo. Po na sima nango perte na ye eza na sima nango. Lokola nga na ye oloba boye. Lokola nzamba yebi na nga na yebisa ye perte eza na sima nango. Andimela yango perte eza na sima ne soki akeiti na suka. Na yaki koloba awa ke il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Ndenge moko na makambu ya ndeko na biso ya Fayulu. Na yaki koloba awa nzamba lakisanga makambu na Fayulu na lali na butu nzamba zo lakisanga bakangi munoko et tout na so comprendre te na so tout na molimo zo expliquer nga zo bananga ke non ndenge omoni bakangi munoko wana elingi kolakisa ke aoloba su te aoloba su vérité te aza su muta vérité te. Donc a commis faux, a commis corrompu. Na moni basa ko pesa embongo. Na ndoto. Ndoto ya mabeboye. Message a bien te po na ye mais nazaki obligé na pesa ngo po ya yoka, po yeba ke il y a un Dieu. Nzambe moko aza mona ka nyonso. Parce qu'on se moque pas de lui. Oh nzamba zolo babo ezali po peuple aza peuple na ye. Pour après tout ça c'est lui-même qui s'élève. Nga na yebisi biso bandeko. Makambo nyonso ezoleka oyo nga ezobangisa nga te po na yebi makambo nzamba osala na sima nango po mboka na biso ekangwama tolinga ata basali ndeni po eza mboka te ezali mboka bilaka ezali mboko oyo fo sala likambo moko na monde mobimba Kongo wana na yebi ke nzambe ye moko lokola zo avertir eza po bato na ba se repentir c'est tout alobaki na ndeko na biso Fayulu a exposé ye moko tina suka. Même lui il va perdre après. Même ndeko Fayulu, mais c'est Fayulu a ko perdre après. Donc makamnyo surtout ba osala wana ba ozwa résultat bien te. Na yeke oloba awa nzamba la kisinga 3 ans 4 ans passés na moni bazo kanga Kabila. Na moni bazo kanga et je sais pas pourquoi. Moi je sais pas ngaza muta politique mais naza moto ya zwa ba révélation. Nzamba zo utiliser nga lokola instrument na ye na memaka na mema message na pesa na peuple na ye bosana ngo attention na yebi le pourquoi te na yebi te pona nini e robanda ndenge na yaki na pesi message wana moni ba menotaki même Olive ezawa ba message nyonso ezawa na chaîne na biso awa so totali ba message nyonso to omona yango ndenga zali wana wi ayeba yango ke soki bakoki kosimba ye baokanga ye. J'avais révélé ça et j'ai compris beaucoup de choses. Na comprendre que nzambo oyo na atindaka ngai oyo abimelaka ngai alakisaka nga makambo wana na molimo na ye il est vrai puisque nazomona makambo nyonso s'accomplir yango nalobi oyo koya sime kozala délivrance ya Congo. Oui, puisqu'alakisi ngango je sais de quoi je parle. Mais azo ebisa bato wana bayebaki aza vivant. Ayebisi mokonzi na biso même Fayulu makambo azosala wana eko aboutir na rien.
makambo nyonso to alobaki ya même ya Kabila ye moko azosentir yango. Même makambo ya refoulement bandeko naye koloba makambo ya refoulement nalobaki ba refoulara na bango bato de temps en temps ba refoulara bato mais tant nzamba alakisanga refoulement o na ndoto na pesa message wana yango oyo na kolobaki ya mupepe mabe zoya ba o refouler bato clairement je l'avais dit na message oyo pe ezara awa na chaîne na biso na pesa ki message oyo na tuni nzambe na bi mais pourquoi ozolakisanga refoulement ba refoulara bato de temps en temps lobi nanga boye na pesa ki message total yango po moyen na tina na zongela ngo za souté nzamba lobi na ngai refoulement wana o na lakisi yo nde ba ozongisa bato ozala pamba te eza spirituel. Pourquoi? Puisque makambo osala makasi na Occident o eko pousser bango ba refouler bato ba zongisa bato e bandeko nanga même bato baza na mikanda o bazo baza na mikanda neti ba biso boye même bato ba na mikanda ba se retrouver na ba avion na makambo eko salama o eze bandeli puisque ba refoula bato meto moni impact o esali mais nzamba zo prévenir biso na nyonso ngande naza bo naza surprise ne lo côté na nga surprise te na okamwe lo te pona nini ponga na vanda wana na makolo nzambe alakisa comment nzamba ko lakisa makambo nyonso bona za surprise na surprise ne lo te makambo nyonso yo sala na mboka na biso tout ce que je vois mais malamu yiwana ezali nini nzamba zo sala biso ezaki atpona batu o ya lingi po tindaka bango ba pesa ba message nazanga moko te yango bato ni bandeko nyonso bozo pesa ba message bo insister nzamba lobito insister na ba message pourquoi mes frères et sœurs bomoni ba message nyonso na ka opesa abotala yango bozwa ya malamu c'est important pour il y a un temps internet eza sauté na rappeler binongo na ibsa bino internet o nden bozo mona nga boy surtout biso awa il suffit futa facture na yo ya internet ozana on internet 24 heures sur 24 biso to benga ngo gratuitement en réalité to futa il y a rien de gratuit ici hein. To futa kango mais internet wana tant moko ezoya e oza sauté toza privé d'internet bokanga lisusu likambo na lobi na rappeler on a sina lobango na pesa on a message donc ezo surprendre nga tenga na surprise te yango bandeko nanga toza bata molimo pozala oza choqué te pozo ba précaution posa makambo na malembe na ndenga malamu puisque oui mboka o Occident tokotika yango eza mabele na biso te et makambo ekoya na sina expliquer ki yango so totali tozwa ba détail nyonso to ekotika leza ya biso te do bandeko bosalaka na internet en tout cas fo o bozwaka bosalaka bozwaka bambongo na internet quoi bosala nango très attention bozala na plan B voilà bozala na plan B boye bandenge babimaka bakenda musala puisque c'est très important na ngunga wana po bozala surprise te bozala choqué te bokabola ba message na bandeko nyonso bayeba yango. Donc voilà mes frères et sœurs, message on a qui nango pona mboka na biso mutu moko o molimo mo santu ye moka ko simba ya ko komisela mo conception message nzambe alobi na ina sima nango eza na eloko moko oyo ya mabeko yela ye soki aketina makambo na suka ako profiter nango te ezali pona bolamu ya Kongo te ezali ko teka avenir ya mboka na biso accord wana ya linga kendo signer eza volonté ya Nzambe te ezali bolamu ya Kongo te ekosala peuple Congo eloko te komemela mboka na biso eloko te. Donc voilà message oyo na ngai na pesa na mokonzi na biso ayoka yango wana. Donc voilà mes frères et sœurs na kotisko na message mosusu mbangu na ngina pesa message ya makambo ya bilamba ya biloko ya mama na biso Blanche wana ezakara ya ye
poto moni yango ndenge eleki mais ekomela biso nyonso pe ekomelaka biso nyonso mikolo nyonso to makambo ya bilamba bandeko nangi nayebisa bino makambo nzambe alakisi nga makambo ya bilamba asi alakisa nga plusieurs fois de différentes façons mais makambo alakisi nga na suka awa non na comprendre yango ke soki toza na miso ya komona te na molimo to souffrir to kozala détruit. C'est pourquoi nzambe na biso bina Osée 4 mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. So oza na connaissance te ba osakana na yo na molimo bako beta yo bako sala ondenge balingi to yambela Yesu oui mais il y a des choses spirituelles. Et loko yo esala nga ezo sala nga ko kamo sala nga mawa ke bana nzambe bango moko bayeba te ke makambo ya nzambe eza makambo molimo. Ça ne s'arrête pas que on dimeli Yesu au vandi na ignorance non mais pourquoi lui-même il parle de la connaissance. Ce que yambi ekoki pona nia lobi toza détruit par manque de connaissance parce qu'il faut une connaissance en plus. Parole en Nzambe eza récitation te. Aujourd'hui Bible otanya on est récitation après tu n'as rien après. C'est pourquoi yomoko okomona yomoko zo confesser que au bon de la ka au zape nzambo na Nzambe me makambo elandaka yo. Makambo boezo lando makambo boezo silate. C'est parce qu'il y a des choses qui se passent spirituellement. Boyoka bandeko na ngai message oyo. Nina pesa biso pona mambo bilamba biloko na biso ya nzoto biloko zo appartenir na biso makambo ni basalaka nango o Nzambe alakisi ngai. Bandeko na lalaki Nzambe azolakisa nga nakomi esika moko na telemi esika moko na telemaki na mon bato ebele na se retrouver wana na mon bato ebele penza batemi boso neti ya ndako moko neti batima moko siko nga na bandi kotuna nazo kama naye kosala nini et puis bato ebele bo eza nini batemi boso na nga kuna base ebele banani wana batelemi liboso ya ndako wana pona nini ntango nazo mituna bona mituna motema namonaka naokaka voix moko répondre nga abandi ko expliquer nga eloni na osala wana na bato na batelemi wana pona nini donc makambo nga azobala motema na ngai ya yoki mais na omona mutongo te donc on comprend que c'est l'esprit molimo mutazo expliquer nga makambo esalama wana abandi ko loba nango moni place wana otelemi ezali maison eza maison moko eza magasin place bate kaka biloko nyonso na bilamba na biloko nyonso biloko ya deuxième main yango bato batondi liboso wana mais bato batondi liboso wana batondi wana te pona deuxième main batondi wana po bazozela moto azoya donc bato batondi wana omoni wana eza bato na bango moko neti bato basalaka wana bapersonnel bato basangani baye po bayamba mutu moko azoya un de mutu na bango moko ya na kati na bango ya na cadre moko na kati ya secte na bango nga siko na tuni baye koyamba ye pourquoi azoya kosanya lobi nanga azoya po azwa ba élément biloko babongiseli ye azwa ba élément c'est comme ça que basalaka c'est comme ça que bafonctionnaka bayaka kozwaka ba élément eza important biloko ya bato o batikaki na place oyo pe na ba place ya boebele biloko ezali na aura biloko ya bato bazalaki na aura biloko ya bato bazalaki na étoile ya bien o kufa batika mokili na bato mususu baza na bango vivant o bayaka kotikaka biloko na bango oyo baza nanu vivant mais bazali na aura ya malamu ya makasi mutu wana zoya ayaka ko récupérer biloko wana bango baza pena na secte o nazolakisa lelo ezali bato ya franc-maçonnerie oyoka makamoli mobinanga bata franc-maçonnerie ngana bia bon abinanga oui ndenge eza wana ye mutaza chargé ya koya kozwa ba élément na belema babongiseli eza biloko oyo ba élément biloko ya bato oyo bato bazaki na aura ya makasi aura ya bien
bato bazaki mayele bazaki directeur ya boye docteur munene avocat ya munene bato na nyonso tu ba juge bato bazaki na mayele moko boye donc na ba étoile ya malamu ye pona ko récupérer loko na bango ka moko nga siko na tuni na bi mais soki aye a récupérer biloko ngo eza po ça na ngoni alobi nanga oh mais biloko ya bato oyo nyonso bakufa yango na lingai bandeko ya mama Blanche bayoka pe message ekoki pe kosunga bango biloko ya bato bakufa ezali bato wana bango moko donc bato bakufa bakenda bakufa te ora na bango moko comme l'ADN na bango ezali na kati ya biloko na bango eza kaka na bilamba te eza même na basapato na bango eloko nyonso il suffit même bik na ye bik ya docteur moko boye to ya avocat moko boye azalaki vraiment puissant juste eloko na ye ba élément yango na lobi na bengi yango ba élément et puis eza biloko ba travaillaka nango akozwa yango nyonso moko wana akomema ngo na maison na bango franc-maçonnique kuna tango bakende kuna basalelaka yango biloko basala yango ba incantation ba invocation esprit ya bato wana ebengamaka travaillaka à partir ya biloko na bango bakolamusa ora ya bato wana basalelaka yango wana omonaka même mutu ya normal oyo aza na bomoi soki balingi baluka ye ezala pa ya nganga ezala pa bato nyonso basalaka babiloko ya mabe puisque kindoki eza ka terme mais mabe oyo tosalaka yango na biso bato tobenga yango kindoki mais en réalité kindoki eza terme yango wana banganga basengaka biloko ya nzoto ya moto ezala sapato na ezala elamba na ye po eza mutu wana directement eloko bango basalaka yango wana o nalakisi lelo ezali o ba franc-maçon basalaka donc biloko ya mutu akufi te bakosala nango ndenge nyonso to balingi bakoki koinvoke mutu wana bakosala l'étoile c'est comme si mutu yango azaka vivant mais asa kufa wana na bato bakufa mais biso pe bato toza vivant biloko na biso na soki oza protégé te oza muta molimo te baosalela biloko mabe et c'est pourquoi yo kovanda ozomona vie na yo bizarre ozomona makambo nyonso marché te c'est parce que eza na eloko moko yebi te ozo ignorer donc voilà tango alobi na ngai ndenge wana expliquer nga makambo nyonso nazaki choqué et mutu yango aye eloko eshokaki nga makasi tango mutu yango aye bayambi ye na bato wana nyonso tout donc ezalaki cérémonie en fait oyo namonaki wana mes frères et sœurs tango mutu wana kiti aye mpenza na mutuka boye na voiture akiti natali mutu yango na reconnaître mutu yango mpe nayebi ye mais mokili eza mabe bandeko na ngai mutu nyonso to asakana na mambo molimo alobaka ngai ndimeli na ngai Yesu esili na vandi na nga ndeko oza na risque mokili oyo soki oza makasi te na molimo soki osimba nzambe oyo makasi te ozali mutu ya mabondeli te ozali mutu oyo ayebi koloba likambo na molimo po esalami te oyebi kobenga protection ya nzambe te pe omonaka te soki oki olalaka yo lalaka omonaka te ata kutu nzambe na mawa na ye alobi ta mwana nango oyo makambo bazosala ye alakisi yo omoni na yo po obosani na yo obosanaka no bandoto omonaka na yo te ovivaka bongo c'est très dangereux o nga na solo babo c'est apprendre à laisser mais nazo pesa biso lelo tant na bimi na ndoto wana na comprendre lisusu molimo abakiselinga lisusu na oya sala kisanga po nasina loba makambo bilamba awa po ngai nzamba sala kisanga ngo déjà mais azo expliquer nga azo kota na nga na profondeur ti na makambo ba secte wana ba franc-maçon nga o nga na yebite
mais lelo na die ko découvrir makamni basalaka nde balala musaka milimo ya bato a partir à biloko na bango. Donc ndeko nanga bandeko ya mama na biso Blanche na minute loko ça passe ezaki mama Blanche na biso aza lisusu te ndeko na biso aza na ye lisusu te physiquement tozo mona été mais na molimo na eza molimo kufa te. Donc eloko biso toko sa siko lokola eloko bandeko nanga conseil nga na ko pesa bandeko ya mama na biso Blanche lokola mobali na ye veuf na ye pasteur Marcelo a simbi biloko na ye akangi biloko na ye moko ayebi pourquoi ye moko ayebi pourquoi pour nga na ko apprendre elote ayebi makambo bilo ayebi pourquoi akangiam. Donc eloko bandeko ya mama na biso ba ko sa lezaka ko bondela lisu pona e kotika nyoso maboka nzambe po biloko wana eza ye eza biloko na ye eza na molimo na ye. Alors pasteur Marcelo ayebi mingi ye moko ayebi eloko ni nazosala nango soki osala nango malamu gloire à Dieu makambo mosusu wana ngai na kokota te ye moko ayebi po bilamba na biso bandeko conseil nga na kopesa biso eloko no ya nzoto surtout sapato eza avenir ya moto. Sapato tolata na makolo kolata na sapato na mutu te soko lingo kabela mutu eloko sombele ya sika pesa ye soko lingo opesa mutu elamba sombele elamba pesa ye ko pesa wana ko kabela eza mabete okoki na ope ko kabela mais alors zala mutu makasi na molimo zala muta makasi spirituellement. Là tu peux poser des actes comme ça wana ko yo pesa ra mutu biloko nao po yebi ke oza makasi na molimo nzambe na ba batela kwa taba mekio ba osala eloko te muta ye penda zui eloko na kenango akekuna esali même ba retour a meki nango makambo akokiti. Il faut to koma na niveau wana ozala intouchable biloko no ozala intouchable baye ko luka biloko no bakoki yango te ba mekio na likambo no bakoki te. C'est comme ça que biso bana nzambe fotozala bande onga sina sala ndoto moko nzamba zo lakisanga yanga moko na lali boye nzamba na se retrouver liboso ndako moko boye na ke ko beta kuna na zo beta porte ndako na kanda na zo bouger porte ndako na zo ganga pesa elamba nanga pesa na zo ganga elamba apesa elamba nanga bande na yebi ninda kuwana na yebi ni mutu ngo kutina ki. Donc nzambe mutu abundela kingai atambusinga na molimo kwa lakisanga na bandi ko beta porte ndako wana nazo beta tellement nazo tia makelele wana eza prière ezaki onga nazaki ko loba nazo eba makambo nazo loba te nazo eba makambo yo sala mati mais makambo za osala manzoka yango wana natala ka boitema na cheki makelele tuna mona ka mutu moka fungoli porte mutanga fungoli porte boye natala boye na yebi mes frères et sœurs eloko elekela kinga natala boye mutu on na nzoto ne alati elamba nanga on a pesa été to kutana même pas période on a to kutani même pas na pesa elamba wana te nga na ebi elamba ngo eza pa nanga tilelo mais na ndoto alati yango aye ko fungola porte ne elamba nanga wana na nzoto sikoyo eloko elekela ngezaki elamba ngo ezaki na profil na lata ki na profil nanga moko boye ya WhatsApp et se retrouver na nzoto ya mutu wana ndenge nini yango ba profil na biso wana eza message musu profil na otango tia profil na ozara makasi na molimo makambo ebele sala ba profil na biso nga na yebi makambo wana alors na baki te na sunga bandeko na sunga pe ba famille ya mama na biso Blanche o par na bango ba kokosa bango mo ba yebi baza na connaissance baza mayele baza pe bana nzambe bayebi ndenge nini ba osala bayebi ndenge nini pe ba osolola bazwa connaissance onga na bakiseli bango message on nzamba pesa biso nyonso to biloko na yo ya nzoto eza sacré eza yo tango zo pesa ngo na mutu tango zo tika yango partout tango zo n'importe quoi okoko osala ngo fo yeba eza nini oyeba pe ozali nani. Donc voilà mes frères et sœurs message on a ki kopesa côté wana ya makambo ya biloko ya nzoto makambo ya bilamba biloko nyonso etali biso yango wana na j'espère vraiment que message e ko sunga bandeko ebele ko sunga pe famille ya ndeko na biso ya sœur na biso Blanche
Donc vraiment nzambe tata azwa lokumu to partager message oyo et koki kosunga mutu moko surtout makambo na oti koloba ya mboka na biso makambo ba sapatu na zolo ba yango ba laksi biso mokonzi na biso banda oteka ba sapatu total makambo zo salama ezali très important ko négligeara bandoto na ote soki nzambe laksi likambo na ndoto ko négligent ça veut dire quelque chose et ngo laksa na sima nango likambo ezali to partager vraiment message ko sunga bandeko soki Yesu Kristo azongi te nakoya lisusu kopesa ba message mosusu bandeko merci soki bomoni na bino ngai te ndenge bandeko mosusu bobengi botindi bokomi botindi ba message nazali na nga mais soki nzambe apesi nga message naya koloba nakoya koloba naza pe na makambo ebele ya koloba mais tonde ezali mingi te mais naza bien nzambe na nga azobatela nga je vais très bien. Merci na bino bandeko nanga. J'espère que bino pe bozali très bien. Ba gros bisous ba maman nanga et ba nzambe na pesi biso lisusu mbote et à très bientôt. Au revoir.